Bon, Natacha Sumpa, au mona, kolanda non na binote, au comprendre. Ngana est sportif, soka meki na rosi. Eh, yo, mais la radio, hein, na lobi na osola na Fes Congo. Osola suna nani, c'est aux hommes makamwe belé. Hein? Oh, oyebi ko utiliser Fes Congo te. Na kenda kuna ka pona makambo lingo te, n'importe quoi. Na mwende tu a connecté te, hein. Non, peut-être on appelle ce rendez-vous avec un caractère, l'axini. Bon, à part ça, au salaire ni navi. Na sala na ngelo te. En réponse, on peut s'en aller au salaire. Na osala demande d'emploi na Fes Congo. Na lobi beaucoup tani grâce à Fes Congo, on dirait face à Mastango sepela na. Eh, nanyango. Kasi moto bo sora na yete. Non, eza bongo te, ngana etang to sole na Fes Congo. Ngana eto sole masola bolingo te. Yemo abandaki o na lingi yo, na obala yo, na memo na poto. Na lobi OK, en fait azane chargeur na libongo. Non, tous les solia shawarma. Zela s'il te plaît. Nabia, au moins petit moussou, mi comme si na Fes Congo na nkopo china rabat. Au peut se moutou rendez-vous. Au calculer. Mais y a le bio chargeur na libongo. Ah! À cause sur la salle na Facebook. Na limbi shibi no boya ebele na Fes Congo comprendre. Kende ka na internet obeti Fes Congo, c'est simple. Et le quoi Congo bobenga ngo Fes, dia ta yo moko. Fes c'est ça réseau social de ka Facebook, yo so bolene mokema. Na bolene bobenga ngo Fes. Et bongo tango kenda ka Facebook, o ça pona biso yana impact à danger. Fes Congo. Na lo banana anglais vie ba komi ambiance ça prendre ba fingi biso. Eh ba lobi biloko ebele za na kati. Yo ndefo se connecter na Fes Congo, yo moko mona masolo. Ba groupe eze belé ko ça na pe promotion église na bino. Vie bongo yo sambela. Fes Congo réseau social ba na mboka yaka ya ona en famille.